www.congofrance.com. Allez sur internet, là bah ngana za patron boy bana mi kibako sarabinoté. Merveille Rambo a porté parole ya Kofi Olomide. Mikolo Aruya avanda wana kote kuno kokoloba. Mole la pechuana. Kope ça ba titre c'était ba pechuana na zo ebiso yora na ebisa yo. Lobby porté parole ya Kofi Olomide. Ouais, c'est Charlie Balaka. Tout ça là mais akende pas Covid suite à Mozabi Mbonzo centre-ville. Akende pas Covid suite à Mozabi. Yo ba kasi ko za la porte parole à Kofi Olomide yo commune Nicolas Batunia surtout. Ça n'a rien à voir. Soyez on a bien voyagé Mikolo a voyagé na Kofi a voyagé trop. Kofi moi voyagé à suite parce qu'on voyagé na Bakira. Congo France. France.com site ya Kodo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. Sepela TV marche par internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur www.congofrance.com et pour vous qui nous suivez sur CFTV, donc vous avez déjà un canal canal plutôt Sepela TV, CFTV, chaîne Oya Congo France, bisomoro parce que l'engali pas ezarate kota la on musika na boulangerie mais na kolia lipa ndenge ezara lenge. Merci à toi mon boss Josué Didi Dipumba, jeune homme avec l'idée de inventer le monde pour aller toujours très bien. Merci à vous parce que vous ne cessez de renouveler votre confiance à www Congo France parce que avec Congo France il y a toujours l'actualité. Aujourd'hui nous allons parler avec Papy Les Princes. Boébi Papy Les Princes très bien. Il est actuellement maintenant porte-parole. Il y a Bikinton Tsengoudi Bende. Alors je m'en vais d'abord dire bonjour Papy Les Princes. Ouais, bonjour Raphaël. Oui, la vie, aller-retour, ça va? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu, tout ça vraiment bien important. Donc, Zambazo Pesakaka, Zambazo Biki, au Bananae, à Rotika Bissobonte, il faut normalement tout ça, tout tracher chemin. Stroboscopie, depuis Bimi, na lelo, résultat zanini déjà na marché. Bon, stroboscopie, donc aussi, na koki ko le banane bimité. Wana ozomon eza extrait vraiment oya ebembanyoka dans ebembanyoka vraiment à Paris ici c'est Paris wana tout ça gango zaki uniquement zaki le mot ba demanda ki Bill Clinton sango pona world donc mais aux appels bimapé eza titre na carte stroboscopie parce que stroboscopie eza disque mo autozone na tout travailler ngo na ba qualité moko o bat basenga ki ba Bill Clinton en tout cas niveau to lingela cause à mutu moko ya ba show. Il faut bêta biloko moko kendaka ezate ko bêta biloko moko tikala donc ozana ba biloko moko bêta to ngola musabiso yango lo baike nazo bêta stroboscopie na stroboscopie wana ezana ba qualité nyonso tout oyo batu bazara pena na besoin que Bill Clinton na bêta yango donc stroboscopie tozo bimisango et ozala jour moko na événement autunto bêta awa donc wana donc na webiso vraiment donc générique wana niveau kaka batu lancer extrait wana oya et Bembanyoka, j'espère partout sur Tamboli, yango na yango. Lelo comme moi la muke mukolo obeta lisoroga omona ngo nzeta mino pour sakana nango parce que lelo musique soki bana bandimi. Donc partout comme mona ngo nzeta mino pour sakana nango. Na boke c'est comme muto alongwa bo ba mona ngo nzeta mino.
pour Basarananga. Donc là ça déjà qui est le mot mais déjà et sorti officiel dans le 29 juin. Le 29 juin parce que tous préparé déjà des tous aboyés bika kabil kinto ba mérite ya quand même azo préparé 10 ans fidélité na un sponsor na ba Congo donc ils ont le 29 dans les 30 donc le 29 tous ala wana juste un année Romeo Golf donc fait tourner aux ala et puis le 30 tu au sous sango na niveau triomphal pour wana to sangi son moment le 30 juin. Donc bateau va rater le 29 parce que le 29 ils ont VIP moko za ba dimanche ba ning ils ont événement moko au Congo et sali produit na bango ba bi ke Bill Clinton parce que aza fidèle na katani na babaki il faut ba payer cadeau donc cadeau on ça on peut surprise parce que bateau si ba bi de ke Congo et offrir Bill Clinton le pango il y a le pango babilo ko nyo surtout azala ba mapango ebele o ba pesi comme cadeau azala ba mapango ebele yo yebiti Bill Clinton azaba tala Bill Clinton mona aja Bill Clinton mo lelo to lo belo mo senga pena to zonga normal moni Bill Clinton lelo photo pesi coup de chapeau na vie agine na musique o avant nango ngande na zaraboye ti papa na biso maman na biso ba bota biso ndenge pe yo po ba bota yo batangisi biso ba classe tando sala suka nango senga biso to zonga sala pe ba maman na biso ba parents lokola merci moko boy mais Bill Clinton a remplira déjà formalité oyo bato belé kutu bazala na ba mikolo o bomona pe bana ba succès ba remplir en oti pour Bill Clinton le la sombla ba parani du pan alors là bon ngenge ba komana ba na bo marché na ba rumbu ye Bill Clinton a aginé déjà ça là bana ba commentaire miko msoso ba on so somba ba parana ba on le pan bazana bien papa yo et déjà ba tumsusu ba sombate donc ba tumsusu ba sombate on so ba papa alors tout est bango nyonso tout est il n'a pas pu les principes mais qu'il bazo tala ba bi ke bango nyonso tout est na ba o mususu ba zape na ba génération big donc ko remplir ba formalité wana zo comprendre Bill ça salango ta de amuta somi ba paralo pango donc c'est que yemo do ba mapango c'est que azama mapango il y a muta suka sombela po msuba somba déjà mais il y a muta suka siko sombela et là te Bill qui t'a somi le pango na aneni asomi ba parana na aneni il y a 2005 ans ba longwe maison mais ba ça les marquis Bill ayemba mako Congo ko signer contrat ya le bosso ya Bill Clinton na Congo nda sombi ba parole pon ils a aneni et puis sur yemo ko tango a signer contrat ba PCD le pon na nguma na ma campagne yemo a sombi ba mapango siko bazo continuer le suko PC ba mapango tela muto na mapango bazo continuer au kabele ça ba risque était vraiment apesa opet kasi yango wana ti acha on a même onde yango wana apesa te ngafona sombati ngana yo bipe boss na bino obi ya za déjà na terrain ba nani comme l'autre fois na lundi interview moko abi aza patron ya animateur comme Merveille Rambo bi parti na les gens dans la on peut pas pesa Merveille Rambo bi patron ya ba porte-parole nyonso papa toujours beta masolo ya vrai toujours beta masolo ya vrai toujours côté aventure est-ce que Pechuana Mukiwana ya oza patron ba porte-parole Pechuana Mukiwana a oza patron porte-parole Pechuana ndaka zana mwana ndaku ndeka za balesa ke fufu azana ni mwana azana ni mwasi balesa ke fufu na ndaku soka bimia tambo na poko tango ya baba chele fufu wa mwana mke o china magambo oti bo biso ba omoni ba biso onde to vandi bo na masolo ba porte-parole so bandi ko beta lisolo to zonga pena normal comprend Raphaël porte-parole bandi pa na biso banani depuis musique banda ba luambo porte-parole zakati ba na wenge ko kabona ya wenge depuis porte-parole bimi pourtant de avant azalakati porte-parole zakati siko na vague ya wenge ko kabona tango ba bimi depuis soto bimi au monde pendant la BCB je moni Roger Ngane l'élo international patron ils ont prendre aujourd'hui le Moussaka au sentier que stable stabilité la gitambo afandi au monde ba massa na biso ba blesse élément ouais tika na mikili abanda et pas jibé et na maison à côté la biso net à partir à poto ils ont prendre soko yé siko pas na biso na maison mère au uta sanka de compte domestique patron ils ont prendre au outil papier les princes garçon na comment voyage na comme si avion le wa kombi dans la minute na comme si avion le wa kombi poso comme na kata lemba na adresse ma adresse na nango eza au foot la mais ba adresse pas biloko nanga eza yanga yo quoi te ya Rambo paye pas au foot abi aza déjà aza patron ya ba animateur et ba porte-parole plutôt azo foot la te oyebi avandaka a wana super lemba donc avant na lupango ya ba
Et pas na et pas na bango ngana zo et pas na ba yende ngani so comme na Tchétché wana na super le baba na miki libino buta poto staff Tchétché après Tchétché bar chez Victoire après chez Victoire bar wana mona gana bar iska ya vana na kata vana ki pana bango za mona baboko laka ngande na zabo je le seul mutu oyo na musala oyo ya porte pas ba kabela nga terrain na bibwa et les gars ba TV to kena nzela pas papi ewa ye mtaza nani kuna akabeli nga mabele ngande na zabo so to kena kindele na za na lupango na kindele mais ngamo ko na futelaka mais wana za babiloko na ngana ebine nazo betela babilo malembe parce que pour venir à bana pour na bana mibale naza dia na dete réseau sentir déjà que mutu oyo ndenge na kotongela ngo nazo tongela ngo et puis ndenge nazo kende kotonga na ebi ke fatu déjà pour moi na ngal boso fatu na pesa ko mama na Fatuma zo comprendre ya mibale ben musheni zo comprendre na ebi o déjà naza na o azana o avant na bota troisième fois na baksa sou mabele mo si tunde ngamo na mo ke ba Dubai to boy nde na wuti nde na ozonga boy ide ni naza na ça va risquer donc peut-être tu retiens ma mbote na histoire azalati donc ton biso to beta masola ba porter parole au monde que ba papier le prince ba vandi ba vena biso ba rochani wa ba merano honorable king Tekila ba Gilles Massa o to zalala ba on ba maison mère les lois za rasuté aussi ba petit na biso ba aliken toto beau parisien o bleu pas za rasuté donc wana mwana aza mwana ya ndaku na classe azo tala ka biso bo na TV donc histoire ko yate avanter po bazo tala ye alegi na internet la ba ngala za patron boy bana miki ba ko sa binoté Merveille Rambo a porté parole à Kofi Olomide. Mikolo Arouya, Arovanda wana kote kuno kokoloba. Molega Pechuana. Kope sa ba titre pe c'était ba Pechuana na zo ebiso yora na ebisa yo. Lobby porté parole à Kofi Olomide. Ouais. C'est mon petit beau porte-parole Kofi Olomide. Et ça ni ponga na oyebisa yo ke ba guerrier otobunda na ba pa ba Kofi sa Pechuana te sa ba zobozi Kofi ganga zobozi ba petit ba lembika ba kanti ba lembu de blanc. Yende guerrier. Ngana oyebiso tango ba petit ba maso ba Texas Castadi ba porte-parole. Omoni banani ba Kefka bambalela ko ma changer na beach. Tala dégâts niveau mutatiki benzing po oyebi passo a monaki pour ko ma changer. Ba masa ba ndeko nga ba Charlie Balaka. Tout ça gagne mais akende pas Covid suite à Mozabi Mbonzo centre-ville akende pas Covid suite à Mozabi yo ba kasi ko za la porte-parole ko fait le mide yo commune Nicolas Batunia surtout ça n'a rien à voir parce que Pechuana na souffrir makasi vous comprenez oh a souffrir makasi parce qu'il faut remplir la formalité biso tout ça nango il faut bima na soki pena ke asa ke y danger pour mon président na mo pas abjuler na ndaku ya ovanda aye ba non passe ndenge za la fin du mois il faut foutre mbonga courant faut foutre mbonga mai aye ba non ndenge pena ba izaka pena ke ye moko ku patron ayemba ni ve chinois le 25 le 27 maba nango pa batu na ye nanu ndenge za ke locataire ayo kaka pasi mais comme ça peut Pechuana ko mapeye pe na vanda na ndaku na ngai pe na futela na ndaku na sa pe bon tango yozo vanda na kata ndaku mukono za ida so mambetu pena ni oyo exemple yake moi na vani mukono bando so mela bebo na ndaku donc il faut bano bima tango zo lo ba parce que eza bat bazo mona mais en réalité des choses azana mwana muke azo ya tango na musala o il faut azana respect ya bayaya biso to souffrir na musala o pour les to za ba papier les prince to betami makamba guerre bandi babiso na ba jibe wera biso to zo bunda guerre jibe to na guerre wera na jibe to koti ya wera ba ona Adolphe Dominguez ti lelo to zo continuer no mona ke to vandi normal mais yo petit mo yeboy na histoire ba ebité yo za patron de to zo en normal atambanda ka pamba ebité zo mpana so na bien voyager Mikolo a voyager na ko faire voyager trop Kofi moi voyager sur te parce qu'on voyager na ba okira pour y aller tant Kofi si déjà ba goya ma voyage tende ya côté li sur au voyager bo kende wa parce que des wana yende ngazo beta sur voyager za ba rêve mon ba rêve biso za na kala ah mukoninga na mona poto ba rêve wana sur ya za na ngosko zo beta ngosiko mais exacte to cha limite pas ne parce que nzambe mutape sa point frère Patrice Obeso le bi comme mutu cha virgule ko cha pointé mais est arrivé pe na moment moko nzambe pas ko sunga ko voyager ma beta ka teke ngana voyager po biso atokendaka 4 saisons biso yeyo nde nazabo na uti na ye nazozonga Sankara de Kunta nde ngazana masala ngawewa batu babenga libomati mais lelo a remplir formalité a mema mwasi na miki mage babeba mba umwa mwasi ne bakabwana aya azwa mwasi msuso bakomo ke na ligne dia ba uti na États-Unis mwasi ya Sankara de Kunta bakena na États-Unis donc a voyager tambanda kate na famille na email Sankara memi États-Unis 17 jours bazongi. Vous comprenez pour la bonne alongoli moi c'est complexe na minute des abou azozonga oke na moi si Paris vous comprenez ngande na yebo na zana coopération mona oke Dubai na bita na moni ke niveau e bana mikili na ndenge tozo mona mamezo kende ke ba mwana ko yakola kunyula na kata pote sina mabefo ko luka to vansa ba pa barabe
yango na soki kopanza moi na ngaba ke kovanda pas barabe na Dubaï beaucoup nous avons la civilisation aux anakata à Dubaï wana oti au comprendre moi na ndoyebi ko lobela na barabe ou moi na donc logique ya ozamela yona ba ite fona memba baba kene na mboka ya barabe po balonga complexe parce que moni Dubaï wana ezana ba pays ndeto ba Paris bozoganga ba nini ba yebi ba bangi ba yebi na beauté na nyonso ba yebi ke lona kata monde pays où ezana ba to mbonga danger eza barabe na ba juif sikoyo immeuble les plus longs au monde il y en a 265 niveaux et ça à Dubaï et tu vois ça en États-Unis tu vois ça en parité to zonga na kata makam na biso en attendant na profiter na remercier na bato ba souhaiter un joyeux anniversaire hein? Merci à toi mon boss d'abord mon boss pour na cadeau surprise au Salakenga monsieur Josué Didi Dipumba merci vraiment grand merci à toi merci à celui qu'on appelle Matou Idole le vieux gentil le vieux bien depuis Suède merci à toi celle qu'on appelle Mama Deborah Bofando Mama sociale depuis Suède à salutation spéciale à Cabs Kabasele Mokonzi Aero depuis Paris salutations à toi pourquoi pas faire un clin d'œil à celui qu'on appelle Polydor tonton Polydor les gamins de Paris tonton Polydor salutations à toi depuis la France pourquoi pas faire un clin d'œil à celui qu'on appelle Guylain de Valère Kambouzi depuis Suède et toute la famille toute personne vous souhaitez un joyeux anniversaire ou une surprise vraiment agréable vraiment merci à vous parce que vous ne cessez de prouver votre amour Papi les Princes tous on a ce panayo na animateur Vogue ou ya animateur ba elelo banani oyo considéra qu'un peu au monde vraiment moi boulot ezalé ya ba porte-parole plutôt ba porte-parole ouais ba porte-parole o ba elelo vraiment ba o peut baza la bango respect baza o bazo travailler ngana ebisa bango ba continuer passer ba comité et c'est ngaga moni lelo so na betelo lisolo moko ya makambo o ya ba porte-parole o mona batu ba ya na référence na biso na ebo na bimsa masesele wa musaka na ebo na ndo beta tutu alwa et papi le point na ebo na beta alwa sanka na ebo na beta pour ilwa Roger Ngano or il faut ba ya ngamutu ona mona ka kelelo aye petit azap vraiment respect o lelo aye na moi un plus eza nani pi Roger on pi Roger mona mboka donc aye na lingala na ye et pas na respect makasi na ba bakolo ozomona ke photo jeter ba fleur petit nanga o nani garçon plaisir ou ya fait rigolo vous avez que ça respect à l'obara normal aux banani ba twana ba kota JB ba petit to ba yaya kota JB ba honya petit to ba kulutu banani kota JB Mosaka zali ambiaka te Mosaka de biso to bundana petit to ba kulutu te bango ba petit te bango baza ba mbiaka wana za sélection na biso wana ba sélection na biso ba mbiaka si njora kasi bon omoni njora place guerrier njora za guerrier omoni pena ke to bunda ba komba njora sana zo bunda komba mais yo moko njora bunda kote kuna suite nango yebi abeta masolo nini moni vela biso mo pa mo konza za vie na biso aza vie moko to lingaka trop bat balinga kai moni to ko ta bat na berete moni ba petwan biloko ba lo bata ye mo patron na ye ayebi ke nana comité na niveau oazo luka kende pa bunda komba lo wala biso akomi na mti parce que patron na ye mo ga yebi sikoyo tant yé azoke ko beta ba bêtise ba tu ba occupé te tant ba ozong c'est la bango après que mama ba parquer pe bango ya bongo te ya bongo za bongo yo bien ngote ça ga bongo ya mo petit frère en tout cas zala kimia sala musala na yo nzamba zotala bat bazotala musala oyo koti oyo za musala soko ye nango na ndenga sentiment biso ya musuto zo na ndenga sentiment ya musala oyo nga na ebiki masonte na ebiki menezité zo ki menezérité zo mpa na ebiki vie nanga eza na musala oyo yango kolesa mwasi yango elesa bana donc na zo yango be na boulot nanga donc zo batu mususu ayene kaka pona leka na TV nde bamona ka Raphaël zoma agent ngapena koma ka koleka TV nde na zo ni nanga internet ndenge Raphaël ba or wana za option ti yaka penana ya kosala musala oyo yango ekosumanga lobi nanga wana omona eza normal mais sozo ya na ba comédie nga na zabwe ozani bato zo betela kuna ba on batinde biso mo ba 5 euros ba décision na minute na vandi boy na taille pena ke o Cabs Kabasele na ebise de ya ke o nga na mkonde yo na biotenga na pato mo ta kabela nga suite
Vraiment. Alors, papi les presse, tu comme déjà presque toi qui est là, la Monsouka Masolo, on est Zalaka. Mais papi les presse, nakati ya ozala kipe parmi bato bazaki na wenge. Lelo voyons wenge ndeko mokende vangu ya wenge ndeko mokende. Moi musicien ba komo longwa trop ba misusu pe ba discours na ba ontambo longwa et ezala pe bien te. Et donc on y okoza na base ya makamunyo soana selon yo oyebi ma réalité ya kati oyebi pe ya libanda po zam doyen wambia ka ya kuna. To moni wenge en tout cas lukuta mabete wenge na biso neza na kolongwa batu eza ngona normal kolongwa eza ngwa werate bat balongwa longwa na bango bat balongwa na bango na ba orchestre bat balongwa donc eza ngwa werate ke o batu balongwe mais ba mission biso ti balongwa faut bazaka na moi maloba bien faut ba balisa moi langue na bango parce que ba vient na baza batu moko moni ngai rafena isolo moboye ba vient baza batu moko boye o ba porter ba implice na ba vie na bango biso mona ra to voyage zo pour moi ba misi bolongwa pa we rabandi o to kende poto to kende bokei même kolonga na kenda ina salle de maponga na voyager na ibeki ba via ba soufaka est-ce que ebiki poto voyager ndenge passeport na ngeza artiste faut na kenda minsa quitter art pour na autorisation de sortie ça payant si on va monter ba futia inga yanga mo individualité na betisco nombre de bateaux oyo to voyager en orchestre. Est-ce que batu baibike pour na voyager na orchestre baba leader ba futa bambon après wana OK ko beta ba cacher na ba deuxième bobo wana salon parce que ngamo na uti ko kende mais siko moni bébé chika ebi mais siko ba leader wana bazaki abandi na passeport asale leur passeport na vino peut-être papa la bino maman la bino ko ba bota ba sale en hôtel ba mati sur avion OK oyebani après yo longwe obani ko finga sur leader wa tete pe ça rappelle maloba zo pa baza batu ba vie o ba bimisi biso babimisa biso to bimi tant to bimi faut tous en respect beaucoup et pas na bango on peut se to respect beaucoup pas na bango bango pe bando ba bien pour na biso au mona ke ozo ke nikolo vont même na yo ki baloba ba to nzambe ba biso ba to nzambe to loba ke oyo e kangami likole kangami na se siko pe ba ke ba parents baza ba nzambe na biso ase siko moni minute ba leader na biso bazaka deuxième ba parents à part ba parents le dit ba boti biso to ba parents mo o to vana ba onto parce que ba parents ba boti biso bazaka sous na biso penati et on peut-être on na que la maman dimanche ils ont pas mais si on l'année la réalité dans orchestre c'est peut-être parents ou il y a leader vous en avez peut-être 4 fois vous avez peut-être na 3 jours il y a répétition et puis bon un jour moi on sur la pour que l'émission donc vous avez tout les parents oyo ba boti bino ils ont pas donc bazali ya ba parents donc on des atos ça la rendre na maloba ya bien c'est tout ça na maloba bien au moins que makamna o ekende siko héritier wata auto longwa kolongwa na ye discours moko kitoko ya remerciement et pas vie na ye et puis kokende na ye sikoyo yo étant papier de presse ko lobele nini de son sortie de son départ on a souhaité bonne chance en toi Raphaël na webiso tant mutamoni ka longwe c'est ga sentir ki akoki yé moko de soi nabi nga nabi ilo mo boy nga na rappel na lobelo musute na tunika selon yo nga omoni nzambe mo na kata bible accompagner ke makambu oyo ba porte bazolo ba makambe belé bazolo ba musu ba ozana sentiment yango mona komaki épître yoka komaki épître selon Jean zompan siko zompan siko selon nga maintenant ta na bible babi arrière toi Satan tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu plutôt que de l'homme donc maman nga na obeta selon Jérusalem nga eza nzambe te parce que na bisa ke lo moko fait partie so baki soko lo bili kama mcha virgi ko cha pointé nga na rolo ba peut-être hérité simba te bo so simbe mote eza selon nga la bimi so na bi ero simbe bo so simbiti donc biso to lo baraka te wata en tout cas asaki mwana na kati ya ose ya groupe wenge musique maison mais apa ko tembe la vana na Vincent tanga ndimi ko kende parce que yemo accompagner ke ngande na yo kende na komi grand ils ont comprendre biso pona biso bon to souhaiter kaka ba bonne chance donc ça parce que héritier na ça pas na foyer héritier na foyer azana ba bandeko banisiko ton biso toujours comme malheur bandeko ne ba peut-être tête de train na biso ya vie yona monte ba donc to photo tala motu total rande zo kene parce que ndeto na komba on akata kisasa on ndeto to na monde o to na komba ezate ki to azotikela mutu moko faut combat parce que mkola suka nzambo yo beto fina tinda ke yo moninga comme président de la république ya sagi reine yo sali reine te apo yo sur sakananga a
Non, c'est intéressant, merci. Quant à moi, je te dis félicitations. Je te souhaite toutes de bonnes choses du monde, héritier Wata, et bon séjour là où tu es, et que cette nouvelle carrière te soit vraiment favorable et surtout plein de succès. Merci à toi parce que parmi les artistes Moussoso penser qu'il a un jour anniversaire vraiment, ça m'a fait énormément plaisir, plaisir vraiment. Et merci à toi parce que tu as compris que il faut rester les meilleurs, il faut toujours bosser dur et il faut faire des choses mieux pour servir la population. Hein, on t'appelle Josué Didi Dipumba. Tu connais ce qu'on a souka? Quelques salutations à faire. Et puis, et le mot à souka, si à dire. Ouais, le Rassou les Arabes qui vont pas donner l'autobéta, c'était le 29 dans les 30. Ils ont fêté 10 ans, il y a fidélité, à sponsor, il y a Bill Clinton, à niveau, il y a Nin. Ah, ça, on a triomphé, ok, non, les 30 pour les affaires d'indépendance, et puis les 29, on a Romeo Golf. Mais Bill Clinton a son qui vraiment, a joué qui m'a belé vraiment dans la maison, parce qu'ils a 10 ans fidélité, 20 ans de carrière. Azagi quand même, là, mi oyo, Azagi na bango, temps en temps, vraiment, donc, à Talagi, seke, na kati ya fête, nous, on a bien invité, baza, on a le coup là, tu vas retrouver sous, na kati ya fête, tu vas voir mon Serge Mabia, là, vraiment, mon akala, tu vas bia, ou ya, awa, Serge Mabia, là, Rosala, tu vas na flamme kapaya, au poids bêta, bablo, qu'on y a surtout, on a bête la bille, papaya, tundu, kapaya, de l'univers, à bêta, kangol, tu vas na batu, le coup là, ya Jackie Monopoe, JDT, et puis tu vas na ami, de longue date, il y a Bill Clinton au besoin qui n'est pas ébélé, c'est le scram. C'est le scram aux Alawana. Donc, ils ont vraiment venu, moi, mon auto pessi cadeau, mais, pour n'a qu'à boire la bino, mon n'a pas toujours dans les CC. Mon ni, moutou, ou à soin la nyoka. Abandon à bang à partir de Mousselekete. Pour bon, tout barra si moko. Y'en a baki. Qui Blanchard Moussaka. N'a pas pris, n'a pas plan. Qui Blanchard Moussaka. N'a pas de bandit, n'a pas plan. Blanchard Moussaka, m'ta imita. Il y a un plan, il y a Zoa Mouninga. Ma c'est un autre, et bien, Blanchard Moussaka. Gata on a yé nani monta to ki Greco ezaki ndeni sankazo bete la boye ngana ina Greco moko boye c'est sankara beti na ndenge obanda benga biso fu ngana la musi na bimisi na biloko moko ba ya ba momo ya français bo comprendre agent des agité to panzani bongo na boaki lycée na beti ou ba mo français na sali bo pour comprendre que ezandenge ba to comprendre bisoté ngana roya te musaka zandeni ye eloko nasalaka abandima lisesine akene on papa chira lobi boy ngana tikela rabatu lokola moi eloko to nazo ba ke mon nzunga restaurant bakanyala mo yibite muto na doit fongola ba oza ponda ma desu ba pondu patupo apona okanga mo yibi ma vambo ndene et on a profité. Alors c'est bien, c'est intéressant, ça fait énormément plaisir à Boukson Boukassa et salutations spéciales à toi. On t'appelle Rachel Madzembe depuis quelque part, salutations à toi. Bon, Monica Ato, ça émission, tu es pas bébé chic na bandal, dans ce vraiment, moi, ma banga, mon appel, ça ma banga, vraiment, na kabska, kabassé, les vraiment, mon konzero, on a dit que Paris, on n'a pas, c'est que yo soro landimba, la morale, papier, les points, ça, j'en ai un déni. Les gars, côté, on a 7500 €. Na pèse, ma mbote, vraiment, na matou idole. Na kata Suède, yebi aja ondenge zalaka. Pourquoi pas na lever KCC, babia kenda se kaima ma beta betaka. Pourquoi pas vraiment na Guilain de Valère Kambusi. Yebi aja ondezo kende na remercier na Paris archevêque Bem le bobo chef spirituel la religion qui tendi na pesi méthode moulenda race de vainqueur bambote makasi Gauthier mascotte na Londres yebi aja ngo masolongo yango tibola ndande Raphaël trop meye parce que ba vieux au monde vraiment donc Congo France yebi ka aja ngo na pesi bambote na vraiment na Michael Angelou na kata Los Angeles pourquoi pas na Daddy Kimberly ba Daddy pourquoi pas na Mami Kalume yebi aja na biki ole la troupe papier le prince yo na zadia de retour à Kisasa les quatre sur là qui zaï na moi n'envoie ma babi ozo continuer kaka démonstration ay yindi na nzemba papa mbala kata Kisasa mboke kangami pourquoi pas na Angel Moswahili ba Angel kati loi na robosa na hote meme itonga na robosa na bino te ba bureau Garin Kumbu na Belgique Boris Luku sa chinois na kata Londres petit na Okito Kalonda na Paris pourquoi pas na ya Willy Mouché Nicoda Mboka mon fils taga yoto robosa na hote honorable mon pardon il y a Willy Mocheni naza en attente toujours donc vraiment merci d'abord et naza en attente donc Congo décor plutôt vraiment pour rajeunir rendre encore plus kitoko palais nabino na niki na bexaka juste wana vraiment wana bébé na yo wa bébé na toi bébé na yo mon fils azota na minute ya landaka ndira ya palais mochenisme tanta na minute à côté d'internet honorable Timothée Chimwa mutalongo na complexe avion Yohana
nakei batu nanga vraiment na niveau Dubaï o ba yamba inga kitoko restaurant mabia na Dubaï merci ndo yamba inga agence winner ya président Kadima Mukendi na kata Dubaï yebi agent de tokendai pourquoi pas na agence Adams Business président Adamo mais bateau tout au Barolanda biso bazana besoin tena sona papier les princes fait appeler ça quand même number téléphone angeza plus ya Willy Moucheni parce que biso a 00243 après fixe na biso mboko mais code mboka na biso ya Willy Moucheni donc plus ya Willy Moucheni 9 98 64 76 88 donc 09 98 64 76 88 so bobengi to sona bino pena code pena ndenge lisole kenda quoi ndenge pena kabase la lingala. Alors, ça a fait énormément plaisir à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et je vous informe déjà, donc après, B1 Télévision, donc j'ai mis terme à toutes les émissions qui vont devoir passer maintenant à B1. Donc bientôt là, donc on a peu de temps à annoncer Bino maintenant retour avec force dans autres médias, donc et permettre Bino aux étrangers qui se soucier pour me suivre. Donc la même émission Parlons-en va continuer maintenant dans autre chaîne. Bientôt là de retour Raphaël Walukonka. Mais en attendant, suivez ceci sur CFTV. CFTV, c'est celle unique chaîne Yamokili Mobimba où il permettrait exclusivité congolaise avec monsieur Josué Didi Lipumba. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toi Augustin Manzembe. Au revoir. www.congofrance.com